Yango bandeko, histoire ya Che, na ba site ya YouTube. Ekome ebele boy. Che mokonzi. Nzoke bota ba che ebele boy. Baraisa. Bokoma ba che. Mais non. Nga na yebe kaka mida. Mida elaki na droit. Po bambata oto beta ye. Ye pa banda kozongisa. Na ndenge bakoma camarade. Na la baronne. Kadwa kuwae kozwa yango wana. Chez Mida. Mais barche. Bakoma ebele. Baninga balandaka. Mikili. Ekomi mokili. Surtout balandaka mingi. Congo. Bien sûr, Congo est un pays. Mais Congo, balandango penza eboke. Eloko balanda muke. Bawana balanda pepo bazana droit. Bazala kuna na kati. Ezali elengi. Elengi nde batu penza balanda ebele. Nangape elengi. Ngape na landa. Mais che Gana ebaki batu bakolanda ngo te. Nanga na lobaki la baronne osali mauvais choix. Che o susu nini. Gai tango nazalaki mwana muke. Na ebi kaka che. Mbuta mapasa. Che. Mère boule. Che. Mamantswa. Che. Tai. Che. La mati de njili kuza chaki neshete. Na kati internet che mokonzi. Na lobaki la baronne. Oeza monde ya journalistique. Ya influenceuse. Ya rando. Na mona na che moko te barando ya la. C'est tout que tangela bango ba journal. Na mona pete. Journal ezaleka pona kolingila ngube. Nguba mai. Bandeko. Bo sekate. Bino kutu bo sekate. Bo talanga. Bo dongolanga. La sali binoni. Mpote ba papa ba mama bandeko. Mpote barando na barandonet. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Bandeko,
bandeko basi surtout ba obalanda basi kaka. Majorité ya basi wana ou bien presque tout bataka la baronne. Pe misusu bakontinue akotake ti lelo. Me bayoka soni te bazwa she. Bato to bayebi she wana ezali she mokonzi. Naza sur et certain na batu na bango, batu na bango ochanze me pona ni otie she. Pe tango batu na bongo bango moko si bayeba bapia réponse osolo babongo pona she mokonzi ye muta créa chango si baloba pe kaka nenga na lobi shetai ezalaki she Tantine Ndona ezalaki bayebi bandeko bayebi me Raissa Mpungu mama yo pe otia she pona nini pozala mwana mambre mena kufinga ofingaka la baronne okotsa bambongo okanga bashene bo bakanga yo efungama otya penza she obanga te ondimi shene oya yo ezala penza na she shene yango kuta ezalaka ya yo te yo salaka bon ezaka ya famille po salaka pa mobali na yo me pona ni otyai kaka te she moto na libandi port eninga kosone bien she moto na libandi port shene ezalaka ya mobali no toyebango banda kala po mobali na yo soko ayeye moka bandoloba to d'abord akoloba ndenge mbongo nani azwaka ngo nani atangaka ngo ye bavideo makambo ebele yazali la même magique na yo bon la même magique te la même port na yo Raissa Mpungu asala pe bien kaka ndenge atia yo olobaka po soki atikaki yo bongo olobaka te lokola yo modele olobaka matumboli epai mbelelo oyoyo babengisa bino mbala ebele na komisaria wana kote bozalaka voire même moto na libandi na yo bobeta bagarde à vue ebele po ndenge oninga kokamatana na bato bazalaka kaka na mboka na yo bikamatela eninga ozala somo me tangu oyaka no na internet otake la baronne bato baza wana oya yo bazokumisa yo bazotinda yo oya kozwa ba flèche na ba 12 na ba 24 mais yo ozosentir à l'aise 2 heures de temps obimisi raiva na yo obimisi colère ben infalade
très nerveux. Au dégagé wana tout. Tango ekobima. Yoka pongia bien. Les 25 les 5 to les 8 moto na libandi azosala bakala wana yo ozosentir aimé so boleki kaka les 8 moto na libandi akomi okipe azotala soki mosala osali ekofuta boni tu na kati ya programme ya YouTube azotala combien okotisi deja po yebi na YouTube non bayebaka deja soki osali combien kaka na video moko oyebi deja so ekoti combien bazelaka le 30 te wana moto na libandi alobi bakala eleki na tika ye nanu mosala fimbu wana ozosala yango wana tango bato bakitaki po omekaki koshanze otika komba Karine moto na libanda alobi te tia she yango botia she bon me boyebaka yango eya nango clair et net clair et net ke she wana elakisi la baronne. Ah oui. Na kati ya réseaux sociaux, bo comprendre ka sona lobani. Na kati ya réseaux sociaux. Na kati ya société otozali ya réseau ya net. She égale la baronne. Atoketa she na TikTok. Elakisi la baronne. Tout d'abord, aza mama réseaux sociaux. Te, boza autorisé. Ah oui. Gana zali, mutu na zora ba décision te. Mais na signé yoma. Na zwa décision. Na pia bin autorisation. Che, bozwango. Na TikTok partout, bocha che. O alingi gocha. Mais bobo sana te, che ezali kaka. Chiffre te. Ezali mo. Codé. Elakisi la baronne. Karine Mokonzi. Karine Belau. La maman d'Henrietta. Henrietta de Jésus. Henrietta Belau. Otanga botamaki azalaki na garde corps ma fils. Maman naye la fille bien-aimée. Ya général Mokonzi. La fille adorable. Ya maman Charlotte. Aza toujours fille na ba parents naye. Descendant ya Chombe. Icône. Tala koko ne déjà icône. Yemokope icône. Icône politique. Icône ya réseaux sociaux. Ah. Tango kaka makambo ebanda sika la réseaux sociaux. Icône iye. Tango makamba politique esalama. Parmi ba icône na indépendance koko nazala. Et wazala mobali lelo boss Jimmy Belau. Ozomona yango wana she bapesi binango gratos soko lingo tchadim sunga babola
tozela fondation Henrietta et Salam. Ah oui. Henrietta a aussi la fondation. 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 Te Henrietta a aussi la ONG. Fondation na ONG. Et le mot ONG na fondation. Te Henrietta a aussi la fondation te. A aussi la ONG. ONG moko bo mona oka et porta pe batu plainte mais bino te bo bangate bino te bino Henrietta o porter bino plainte na nini ONG moko porta penza batu minene plainte et ko mema pe mbuta polo na tribunal bon ka teko ba porter plainte na gouvernement Congo te ba ko lobana bino ONG Henrietta bon bo banga te bo ala calme wane ka ba hypothèse na boule pour Henrietta ayebi bien na malamu na mabe ayebi peke bino boyebi malamu na mabe ebongi bosala malamu botala ndenge pesi kokotola 12 nana kokisi des ans te mapesi koko bon tola za mama na ye apuchu mais ye azobenge koko nga nasala nini soko Henrietta azomona ye aza mokola ya koko na ye Charlotte nga mpe nasala nini Henrietta ye moko ayebi ye nga na koloba kaka ana raison aza Henrietta de Jésus la fille de boss Jimmy Belao. Alors bino, che, bubangate. Boko nego tchaba che, Boko tcha che, Maria Tumba. Che, Kevin Issa. Ego Simba, na Dubai babona che, Kevin Issa. Kelupemba chez Maria Tumba akolo ngona ne pe ria wane acheka chez Ma Tumba te wana te bako ya kobunda pam na Rafine pateka ke logo te mako wela ka kombwana Maria Tumba yekuta tekaka atekaka ubeliaka en tout cas côté qu'on appelle moi ma tante du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo okeko bongisa kabelo okatisi suki okangisi suki osombi ba accessoire osombi ba produit de beauté osombi ba crème na kombo ya Papa Robolide okozwa réduction totale chez Olga Kabelo number 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan sur Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le kati sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi ya Combat TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Combat. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan sur Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le kati sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan sur Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le kati sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.